Bonjour, bonjour la famille. Bon déjeuner dès ce matin. Bon déjeuner, bonjour, bon déjeuner dès ce matin. Voilà, bon matin, bonjour, bon service là-bas au bazo qui est moussala. Et puis bonne chance là-bas au bazo comme ça là. Vraiment que la paix de Dieu soit avec vous et la joie de l'Éternel nous accompagne tous les jours. Vraiment, bonjour à tout le monde. Shalom naba homme de Dieu. Chantre de l'Éternel. Shalom bisika bizubino. Boboto bondeko. Nakati ya mabota nabino. Tanto lubaka boboto bondeko. Nakati ya mabota eza slokante. Il faut bozala bien bondeko. Eza nakati ya mabota. Bolingo eza nakati ya mabota. Tanto lubaka shalom naba homme de Dieu. Chantre de l'Éternel. Shalom. Donc bolingo eza nakati na biso. Kimia eza nakati na biso. Tanto kei na bandeko na so musulman. Salam alaikum. Vraiment toke matondo na bakimbangiste bango bapesaka merci. To ebite pona nini. Mais eza lemsu bakumisaka nzambe. Komona yo, koyoka nga. Na kumisi nzambe matondo. Ingeta na bandeko na biso ya bundu dia Congo. Na église ya PV ya Longo. Toute tendance confondue, bonjour. Voilà, binomo boyebi, bon matin, tous les kango na tongo, avant tout qui nous sala. Ezalaka omeli, moi copa jus, pourquoi pas café, moi vin blanc, vin rouge, ça dépend hernini. Et l'eau qu'on y a comme là, voilà. Ezalaka matata au fungo là, ezalaka au fungo, ça est sonné. J'ai vu problème. Il faut mon accord. Je dois boire ça. Oh. Voilà. Il faut vraiment. Voilà. Ça, c'est bien pour la santé. Les alliés jus et salami na aloe vera. Et ça, vraiment bien pour la santé. Comme il y a tous les jours. En tout cas, ceux qui ont besoin d'ango pour éviter le cancer, pour éviter le diabète. Maladie toxique, nous sommes nzoto et puis attention mais la kisi pour na kisi kota bien na kati nzoto il faut chaque jour ozwaka moi verre moko ya boy et vous allez bien si vous avez maladie makasi ozwa na tombo na pourquoi et vous avez malamu donc eza biloko to ya ko la sabino komela yango et ça la bien. Voilà bande ko na ngai bonjour encore. Ça elo kona ye nango lelo na ye kaka kopé sa conseil na baka o mibale e uti kolandana donc elandani ko tout presque salami mukolo moko je crois un dimanche donc na dimanche na kati ya communauté na biso to perdre bana mibale ya ba congolaise mwana mwasi na mwana mobali mwana mwasi na États-Unis na mwana mobali na kati ya France. Alors bande konanga nyonso to en tout cas ce qui totali bien sans pitié. Ba faute eza ya ba maman eza ya biso ba maman. Alors pour le moment eza ya biso ba maman to boyi teta mtoso to landeli ba papa pe ba koza na kati soit ba boya ki biso yango to bandi to agir ndenge wana tant soupe ba comportement na biso mais o to zomona na lei nu o eza présent sans kokota na subasima sans okene na CCC ezali biso ba maman. Alors eloko bongo so ko na communauté to koyi kokanga muno côté to ko suka kana mawate to koyi koya koloba te ba famille wana bazolela ba famille wana bazana pasi muto ya bomi mwana na ye ata zolela même ba famille na ye ba na pasi. On doit parler, il faut to benda matoi pour les likamande wana ezonga lisu na communauté te. Et puis to yebake soki tozana likambo tozana bambeli bandini en cas ya problème en cas ya discussion soki cuisine na wezaka na clé kangango na clé omoni ke tozana kanda na bana kanga mwana pa kokota zwimbeli a cheyo neti biso ana yuke bana presque belé bayebi nde nini batiaka moto mbeli et puis bayebi place ni soka cheyo mbeli obikate. Donc soko moni na kati ndako mwana no bandi balo yenge nde mwana ko swani soko bundiso yaya osa nde nini kanga porte ya cuisine na clé soki ezala na clé kanga bomba clé wana ou bien kende longola bambeli nyonso place ezalaka bomba yango ou bien sala tout na poko avant bolala ou bien nini zwaka bambeli oyebi ke za tranchant
bomba kango musika mokolo boni bokata musuni boni bokata eloko boy obimisi au cas où non parce que to kata rapé biloko chaque jour te surtout biso na yuke awa ba na ba soko kei ko soma misuni ba kate lionyons même soko lingi ba kate lo soso na modèle na bango ba kate li yo ye kaka au sokoli. Donc babiloko nyonso eza tranchant oyo eza bien te na misu ya bana na misu na yo moko soko oza mutu akanda mutu nyonso miyebaka ndenge nini azali parce que nga ntango nasalisaka makambo ba mabala natunaka mutu clair pesa ngai point négatif na yo moko na point positif na yo bamosusu bayebaka yango te omwana mani koloba eloko ni bato bareprochaka yo na vie na yo oyoka mama ngai kanda so nazwi kanda olalaka na kanda o nalala na kanda te oui bamosusu o nalala na kanda nakosala nango meme 3 jours naza na kwe na ngai nazobude donc yo moko miyebi alors ntango miyebi kosala nini okorepare eloko nyonso ezalaka na solution soko omoni ke yo moko ozokoka te okei nango na maboko ya nzambe omoni ke yo kroyaka na nzambe te okei nango na maboko ya banani ya bato bazali basala baza wana soki psychologue soki bandani bakosunga yo okoyeba ndenge nini omema likambo na yo. Alors bandeko na ngai problème ezali toza nango mibale yango tokolamisa conscience. Première likambo oyo eza ke ndeko mwasi abomi mwana na ye. Abomi mwana na ye par mégarde, abomi mwana na ye par accident, mais lokola azaki déjà na arme na maboko asimbaki déjà munduki bandeko na nga ezali pasi na mawa. C'est normal que mwana wana balobake oza assassin okende kozwa mbeli wana na intention nini. Est-ce que bande kokata ndunda mwana kweleli yo, est-ce que bande kokata musuni? Non, mais ezalaki na kati ya discussion na kati ya ndako. Mama na mwana baza ko discuter, mwana na ya mwasi baza ko discuter, ba ko discuter, mwana mama ke kozwa mbeli alobi na koboma yo baloko mona yo fo longwa na mokili ozo sakana nga ke kozwa mbeli oya mobali ya monike non makambo ekomi sérieux aye pona pekisa mama na ye mbeli wana ekoti ye mama ti na makasi ekoti na motema mama mwana kwe aleli na komba mama na douleur na motema mwana kwe mama tikali kidiba musoke ndoko zwa ka mbeli pona agrimacer yaya na ye mais ekoti mwana na ye c'était trop tard. Moi ya gangi maman moni makambo sali yo moko benga police donc et c'était grave benga ambulance tamsu bako sauver mwana ba benga ambulance bandi ko kotika na motema pasuki donc il y a pas moyen ko tongango il y a pas moyen baluka motema côté mususu ndo bachena na coma artificiel pona basana musu bako luka motema moko boye bako sala bandi ko c'était impossible. Monica moite balongoli yango mwana kufi. Vraiment, comment une maman tu peux arriver à ça? Na 9 mois oya pasi to mimaka zemi oboti mwana gna komi na 18 ans presque azokoma na 18 ans et puis bano ba boto la yo bana wana mais mwana wana place akenda zaka na mura mama na ye bana boni ba boto la bango lelo bazanga na ba mura ba parents na bango te ba kutu balinga ko sentir ba parents na bango te balobaka mama obwa kaka ngai mama okipaka ngai te soko zaka mama malamu pona ni ba adoptaka biso pona ni tokenda boy balobaka balinga bampaka na bango te mais mwana wana talente ke mama oyanga babotoli biso akei na ye na famille d'accueil mais na âge na ye wana amoni ke mama mikolo azovanda epa ya grande sœur tika na kende pa mama na ngai aye pa na boligo alakisi yo mais tala oyo ofuti ye obomi mwana okati vi na ye kaka boye et puis omemi lisumu moko oyo na miso ezali impardonnable na miso ya nzambe. Bandeko nanga ezali pasi ba mama boyeba ko peser bakanda na bino boyeba au fur et à mesure ozokola komaka gentil tozomona na tango akala ba mama bazaka mitema minene ba mama bazalaka gentil omona koko akomaka ko seka mais lelo sote na nzela même ba koko bakoma kanda ba mama balingi babenga bango mwaka obengi mama albi ozobenga mama ngam na bota yo oli ko babengo mama te alors que soki déjà mwana mwasi nyoso aza mama bamsuku tu bazaka bana mike bapesi ndoya mama bango bandi ko benge déjà mama bandi ko benge papa bapesi ndoya papa papi mami
mais lelo bakoba ba papi na ba mami e komi ko diminer pona nini mutu yo sali atikala ka mwana muke ozo alingi te do akosepela ko to bengeka yaya soko beka ko benge mama oboni boyeko yo moza singa na koko bota yo ezali kamteke yo ko bota ye yo ko bota kuna non mwana mwasi azali une mère mwana mwasi soka tata za mwana muke ozwi mwana mwasi ya 5 ans na mwana mobali ya 5 ans omona ke mwana mwasi ya 5 ans za plus développé omona ye azolinga propriété azobongisa boye abandi dia kosala boye akoki même kokende toilette ayebi dia kopamusa bien mais au moins mobali tile msu 14 ans ayebi kopamusa te au moins ka bakaleso na ezaka na ba désordre mais moi c'est propriété donc toza bongo abandi ko lakisa au moins bana mbasi déjà na 12 ans 15 ans bado lamba la kati ndako bana msusu abandi ko bongisa ba yaya na endako ya mibali mobo akekuta abongisa ba yane ba mbeto zomona pona nini biso basi nzambe abota achaki biso to accompagner bana mibali moi mobali azaki ye moko balobi non c'est pas bon que l'homme soit seul ba yexko ba biso ba accompagner biso soki moi mobali le lo kufeli mwasi ba kokaka te atika na bana miki alobi ah natika na boko la bano nazo banga mama moko ko ya awa aye ko ya ko séparer nga na bana nanga akokanisa ngote yeko tokata nazo mwasi mso ya sunga ngai mobali akokoka te abando ko boko la mwana ye moko akokoka na ete au moins ka azui mwasi msusu pona nini accompagner ba boko la bana wana uzomona me biso ko mona mwasi atikali bongo atikali veuve toute sa vie aboko lipe bana bien bana pe babimi ba ingénieur babimi ba docteur babimi ba politicien aboko lipe na bana kitoko makasi ba juriste mais une femme seule au mona kaka mobali ya ke service militaire mobali ba mitaka e mobali asala kabul mais mama tikala toujours na ndako au bon bana baza bien papa pa ya kokuta bango baza malamu alors soki yo mama ozana ba okomi ko kima responsabilité na yo okomi ko sundola bana otiki bango sombi biloko papa osundoli bango ke Congo osundoli bango ke ambiance osundoli bango ke discothèque yoro bande ko ngai nazalaka na pitié te na ba mama o baboto la bango bana soki leta botoli mama bana yeba ke mama nazo se comporter mabe makasi ko linga kute ko zala avocat du diable te ke bazongi sele bana vome bana bakene ko kola esika mususu parce que soki ndeko mwasi oyo atie mwana nembeli soki mwana na bazwaki bakene ko bokole na Los Angeles ou bien soki wapi azaki musika mama na pour libela lelo mwana na nga ozana bien mais le quoi azaki kaka pembeni akomi na droit ki akoninga kotala mama na ye tala lelo liwandenge elandi bande ko foko za motema munene na bana na biso moko motema munene na batu et puis bokeba na bande ko basi ba finga ka batu soko moni mwasi afingaka pona bomba mutu eza musika te eza ba caractéristique ya motema mabe akolamuka na tongo balobi lelo na ofinga la danoise et pe bandi ko finga yo bandi do azo fingo lokola mona yo azo fingo lokola yebi yo azo fingo na makambo lokuta ndenge ndeko na biso bijou oya bobi mwana ne anjo yazalaki ndenge wana balobi okay na YouTube na Facebook na ko finga aba azaki na double vie azo koloba makambo oyo eza palpable te redia bimela kanga redia sala kanga bo azo sa ba imagination déjà mutu ya ndenge wana azo sala bino saigne mutu bongo wa ko kosa bino bozwe ba oyebaka position na yete abota obia bota te akufa obia kufa te azana agini azo sala bino ba azaka munene azaka muke ya mutu ya ndenge wana faut ça attention parce que j'ai biété jour au sala likambo mobo o comprendre la question face mususu o kamo lobi o muto nazaki nae donc bo sala attention et puis ba maman bo zamité ma minene soko boto moni ko kokate ko hésiter te kene ko mwana ba adopter ko kangama na bana te po ba mona ke yo bota ba musu ba bota mais baza ba irresponsable donc aboti ka pona bota mais akokoka ko bokola mwana wana te to ke isikoyo na oya mibale na kati États-Unis moi na biso Dorcas ye pa kufi na saki émission liboso c'était normal que tu eba ki histoire wana bien te tu ko rectifier ba point ba zone d'ombre wana
to présenter mes condoléances na famille eza famille monene eza famille moko vraiment bien éduquée famille moko bakoli na vie ya kitoko vie ya bien posée mais mbongo l'argent ne fait pas le moine mbongo te mutu esalaka éducation na biso mbongo te mutu dirigeaka bolingo soki yo bolingo no dirigeango na mbongo yaya tu vas souffrir ndeko na biso ya mwasi adivorcaki na mobali na ye atikelaki bana 5 na maboko bandeko nanga ozaki deya na bana na o 5 yaya bana pe ya mikie il fallait beaucoup la bana papa mama na ngai il fallait beaucoup la bana to boite lelo pe babakiseli yo bana mibale mais bana wana siko okotala bango na miso andeni bana oyo papa na bango bomili yo grande sœur mwana no liboso bandeko na ngai ndeko mwasi a divorcaki na mobali muluba ake kobala noir américain aboti bana mibale na noir américain wana aboti bana mibale bayesu kokabwana ewumeli kutu te na mobali muluba kutu ba wumelaki cela veut dire que mobali muluba zaki malamu parce que bazwaki ta bavandi ba 15 ans ba 20 ans ba bokoli bana mais tala tiko na mobali ya noir américain pas même 3 ans alandisi bana mais les mots babaye kokabwana et puis les mêmes mobali wana akutani na bango bamso babaki na mall lelo mwana mwasi muso ekokoma ba version était ba lobi wana za grande sœur nanga oyo akufeli mwana komona Sylvie azali mama nanga babomaki bango bazaki na restaurant ba restaurant oyo ezaka na ba mall oyo ezaka na ba grande surface babomi bango kuna mobali wana akutaki na bango après discussion mwana bandi ko répondre ba ekoboma bango nyoso wana elobi nini ba mama toyeba ko éduquer bana na biso batika kokota na ba sentiment na biso na ba mibali oyo tozwaka il faut vraiment bien éduquer l'enfant bakota en cas où il y a un danger ce qui danger zali oui ba bengi police mais ce qui danger zate za ba changement ba parole bande ko nanga to sa nini to pekisaka bana biso et puis ceux qui par exemple ozana bana na o okutana na ex na ya bandi koloba ya gardez silence banda ko intercéder banda ko prier loba nzambe kota likambo oyo nzambe kanga munoko na ye nzambe bengane musika nanga alongwa nazana bana pembeni ko répondre te tant mususu ndeko na biso répondre kite mobali wana lobi asilika beti mesa kenaye mais tant mususu tango ya bandi ko répondre oyo pa bandi ko répondre place pe mwana moneke mobali bandi obimisa maloba mabe ye pa kote bandi ko kote na mama ne parce que bana ba kote la ka mama parce que bala balinga jamais mobali wana parce que mobali wana a séparé ki bango na mama na bango alors balinga ki était ndenge libala wana ekufaki bana ba sepelaki alors bande konanga tela nde tozo bomisa bana na biso soki mama vandaki na ye 3 ans ya pamba akena libala wana futi liwa ya mwana na ya liboso alors soka vandaki pendant 3 ans lelo na ndimite akokasu kozwa mobile kosala ye somo na biso na ye alors il fallait ka mwana kufa pona ye apprendre que vie pe bavandaka sa mobile et puis obokoli pe bana kitoko et puis le mso koya kozwa mobile après il faut prendre le temps soko divorcer kolanda bato te boya na YouTube na divorcer lelo na lobby na sa na mobile donc azalaka déjà na mobile ya cha donc ye vi na ye ba mibali bazakanda na mulongo cela veut dire c'est une sorcière aza muto ba kisi ya libala eza facile pour nos zongo te non so yo zwa libala facile kumisa nzambe libala eza facile te pona okozwa libala facile mais ozupe mobile ya mabe donc kumisa nzambe alors so iboza kimia na libala na yo bovai na mobile na yo azotosa yo pozo tosa ye kumisa nzambe c'est pas donné à tout le monde alors ne venez pas mentir et koko sabatu au divorcer mobile a ko tricher au limbisi tamsu au sauver pe vie na yo lemso mama la biso soko tuniye mama Sylvie poni oboya na ina papa ya Dorcas alors le lemso atrichaki mais soki alimbisaki mais lelo tamso Dorcas azali mais tala kokufela mwana kitoko ne wana mwana ya 24 ans mwana wa tangi ba université bande ko za kwanga na makaya bute eza souci ya mukolo na mukolo akotikala ka jamais kobosa na mona vie na ye et puis vie na ye kotikala ekokoma na déséquilibre ekokokoze pe ba souci ekokoze ba maladie alors ba mama tozala ba responsable ya bana na biso soso azana bongo muke mais soka sa boti bana na ye akendeke soko luka mibali musute
avandi kaka na bana na ye ti bakoli après bandi kobengana bango kolakisa bango ndenge nini kokende koluka biloko kolia yo moko koluka vie nde par après okoyoka abandi su koluka mobali mpona nini asala so foyer abotali bana. Mais biso bato toya bato to raisonner ole to raisonnanga na sens ya malamu to raisonnaka na sens ya mabe. Soki lelo divorcé bana baza mikie makasi okoki ta musu kozwa chance ozwa mobali musu bana baza mike bamesana na mobali wana. Mais soki o divorcé bana basi bakolaki bakomi ba 15 12 ans baza déjà ko raisonner ya linga bana o bakoli wana bakola bakoma na ba 18 ans 19 ans ba 20 ans bakende ba université. C'était base à la case bongo simande yo ya kozwa mobile bizwa te ya keba o ya soit kozwa mobile moko ye a violer bana na yo akokai pe mobile wana ya noir américain akokai pe kokuta na docas quelque part a violer ye d'abord après abomi bande konanga isali passe yangwana na suki wana c'était juste ndatongo lelo kola musa conscience na biso ba maman na ndenge to perdre bana mibale na kati ya communauté ezali kamoko ya pasi ezali kamoko ya kitoko te ezali kamoko tozo souffrir nango kotala bana bana mikete bana moko bakoli mais bakufi parce que ba maman bazalaki bolimbisanga les termes bazalaki insensé. Ba maman bazalaki na valeur ya ki maman te. Ba maman batiaki ba sentiment na bango ya ba vie na bango liboso parce que même au moins na tie mwana mbeli abane kota l'intérêt na ye d'abord. Amoni ke bana bazokto sangate na boma bango. Bana bazokto saote zanda kuna yote. Mama bima parce que ndaku oyo Dorcas et nani pardon bijou abomi mwana ne anjo ezanda kuna yete ya kende kovanda na ye na Congo 6 mois ake kosaki ndumbala ba député. Alors aye kozonga futa ndaku te babengani na ndaku azesu nesika kovanda te yango wana bapesaki mwana na ye ndaku allez ake kojemela na sima ya mwana na ye apo lingi kwa koboma bana. Ça c'est quoi ça? Ba maman irresponsable to lingi bi na communauté te communauté to luka ba maman responsable to luka ba maman ba ko mema biso na liboso ba maman ba ko lamsa biso conscience ba maman ba ko telemisa biso ba maman ba ko bimisela biso bana ya bien o bano ba ko pacte mokili tant pe ba lobi ke o bana kingandi ba to pe ba beti maboko. En tout cas botika na malamu tosuki wana pona lelo nzambe a pambola bino. Bonne journée les sous lelo ezali jeudi hein, vraiment bandeko jeudi le 16 novembre 2023 botika la malamu bobana déjà ko préparer ba cadeau pona ba papa na bana na ndenge ya bonne année et pe ça rappelle esengo na ndaku yo mto sala nzambi o pa na yo Noël ezala raté eza kitoko te ndeko nanga foluka mukolo moko ya ko célébrer Noël pona okabela bana ba cadeau et pe saka qui bien botika la malamu. Merci beaucoup vraiment nzambe a mon abino et tokutani bye bye bisous à tout le monde.